AVC à Diana oyokarango zoka wapi oyeba bon na yokarango ka pona biso bande comme ça théâtre ezara jour on avandaka pona eba ke saka anniversaire à moi na ne ba ebinga o lofita Diana sali AVC tana moni pe ya gabi na ba belle fi balekaki nde lobi na ngope na tongo nga na kene malgré na mona Diana te na kene no peut-être faire na concert na ye non sur la kana mwana na ye to vandi boso to na liboso non sur la na ye to vandi na tuni makamudele leki a expliquer nga yana ba pa expliquer biso nga uti to bimia nga binza to tsaba prière nga na zo kwa Diana obika nga na ndo ndima te ke Diana okufa po na za esi na nzambe alola to tsaka confiance pas na ye mais tant na yo ka kia kufi bon et touché qui pour Diana qui est au soin des snow discuter na mututé mais na epsi nzambe ake moi lui écouter la gueule écoutez nga na zaki déjà na mbeto moi veneza ki matina mbeto la ponga kanga na connexion na kangi connexion et mona mona kaka na fonga tamso na mona batu su bana ligne pona sola na bango nde na yoko fonga la connexion na moni ba photo ba bibe na gangi pona le pona biso pe e matanga zaki na ko ganga na ganga ki batu nyoso bazaki na rola balamuki nini nga bidia na kufina bima bongo bato ba mona nga na lati papa na zo moto ti Saint Joseph et na koma na Saint Joseph ba bisinga na otu na bato na obeta bango na ebisi ba na yeko tala Diana ba bisinga ko basi batie na morgue bande ko sibaki na ko ka ko zonga ndako te na vanda kiana na moni ba Patrick Ngambe bato bazaki mo bele ba swinga wana ba bi courage Diana sa kofi zonga nda et puis to zonga nga même likolo moto na okokate nazolela mwana moto utabisinga mais munde to tamba bondo zolela ça bien te petit pas Zidane ata to ko pas Zidane na kitia moi mapela na Zidane ba yambinga na bambi ko kosolenga wana na yezo makase pa na bango ne na yezo nganda vraiment butwana lendi pe to tani la mardi na la kité vraiment ça passé et ça vraiment passe makasi ko bungsa mtoro a Diana Diana za vraiment camarade nanga à part non collègue ya musala ponga na Diana to ko iba na musala théâtre mais makile na biso mbale tutanaki poko mona Diana olonganda kuna bangwa epa na nga donc mutu mususa ko Diana ko sala ngote anosa ngo mingi epa na nga po ebike lo vita penza sa mutu na nga ya kati Diana choquinga makasi a choquinga vraiment donc na ben on les kata non ça été mission monter mais le gros témoignage na ye fona lo baba bien fait na ye na lo baba bien fait ya Diana azaki fimo malgré azaki lié mora ndol baza capricieuse vraiment ce qu'on a tala ba tana nyos to pasaka na ye nde to vandaka na ye nde to ando discuter na ye Diana ki karabo ils vont me choquer kinga makasi tana ki liwa Diana mais na tune nzambe te pour cause du dernier parce que na biki liweza ndela ya biso nyos mutu moko to tika libanga eza ko to matana kata transport mutu mutaza na re na ye ngonga Diana ko ki malgré ko fina âge mon fallait pas mais to pesika nzambe merci parce nanga na sana ko na kabona mutu azaki e mona vanda obengo te ko talo na ndako abete le porte tom soza ki pe na ba stress e ko longolango mutu mo azaki gentil pa nanga donate ozwa Diana na mabete mabene zai kandeto no buta be compréhension mutu ebi valeur a Diana a ole kanate fa lo ba n'importe quoi te mutu ebi mutu na ye wa vanda na ye nga Diana toucher nga motema po asala malamu po na nga ebele mutu ngolo ba ka te fa sombela na lopango fa sombela nga mutuka pa pesa nga memanga na lola ake na nga place boy mais tant mususu ayaki na maman mona zena ba stress ko sexane ane longolinga ngo funa raisonner ta bola mo wana ti yango mona na choc wana makasi na motema na nga na fi mota théâtre kana ndako to discuter bolo kwa azate moi clique monte basala ke ba fi wana na ebité ba récito beta masula Diana s'il vous plaît cela parce que babi à un moment donné bobunga ki sur scène et puis za kibino mbale mais yepé à un moment donné ko zonga pe sur scène nana pusoto sula na makambo ya Diana
il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebite ndeno. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pene. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Posa na Kinshasa, moi, je m'accamule na Canada. Nga soki naza na mega nakomaka chika Aïda, ya komela mwa moko. Ezala. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire nabiso auto sailaka, ongam kopena sailaka. Oyo eza wheel elongi, oyo eza wheel ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Merci. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence. Barési Baza, messieurs les journalistes. Nabi que Boza est belé ou botan exemple de télévision. Il y a Bino, messieurs les journalistes. Ou Nasser Rabino toujours Moussala. Na compte émission ou Vérité plus une émission socio-culturelle. Mikolo actualité Makasi eza chez les comédiens depuis tout Bungisaki Diana Makila ou asa grande actrice en Mboka na biso. Alors parmi ba amis proches na ya théâtre Ange Maïcha et puis Bijou Lovita. Ba Lovita déjà bango nyonso bana major et tout. Robert Lovita moi ma solo pendant quelques minutes. Tozaki déjà la première réunion, deuxième réunion zaki avec la famille et lelo a tozai pas major troisième réunion pour que toi ba jour ni corps que vous allez exposer et tout. Alors Deo oza si ma caméra soit d'accord nanga à fond la biso pour dire déjà bonsoir et puis mes condoléances à Lovita. Ah merci, bonsoir Barési. Voilà, un mot gentil na batunyo so balinga rabino o babana ko linga personnellement Diana Oyaza moko ya yo collègue na yo comment il roi sœur na yo oyatika biso depuis semaine passée. Vraiment ça passé hein. Et ça vraiment passe makasi ko bungisa mtoro a Diana. Diana za vraiment camarade nanga. À part non collègue ya musala ponga na Diana to ko iba na musala théâtre. Mais makile na biso mbale tout anaki. Poko mona Diana olongwanda kuna bangwa epana nga donc mutu mususa ko Diana ko sala ngote anosa ngo mingi epana nga po ebike Lovita penza sa mutu nanga ya kati ata bengi te ata kutu nini to kaka Diana ovanda ka bo porte ko fungola bo Diana et puis tanga okota bongo mona yo temile kwa kisengi otala Diana we sa nini mama na epana ote na epana ote nga na e matanga na e ko luka yo na okota nda kuna olala moi et mon atelier quand on ya bijou tika muningala ngabi lobi aswani senga awa moi yo comprendre mutu note ata bo discuter ndeni akoya na ekaka omona okota na chama otu na bolambite dina bise teto lambira biso te pani ana mbonga boko bimsa yaka opesa bango mbale ba kewins basombi biloko aya lambi tolie omona nande bo discuter lobi lelo tanga makamnya se bosani vraiment Diana shocking makasi a choqué vraiment dans nos les kata non ça la mission monté mais le coup ils a témoignage naé fona le baba bien fait naé na le baba bien fait à Diana azaki fi mo malgré azaki die mo rando le bazak capricieuse Diana na bona ebité azaki so discuter naé songa na lobine oza mutema maboza la caractère mababi tema Lovita yimanga za caractère mabenga za capricieuse yondo za makamakasi ngalinga babondelanga ngabi Diana wono banani ngana ke bondo nga mama abino ubinga mbalno wala ndeko lango mona ya Diana za raison yepe alinga raison ataza na tort pesa Diana raison donc vraiment ce qu'on a tala ba tana nyos to pasaka na ye nde to vanda kana ye nde to ando discuter na ye
Diana qui est carabo, ils vont me choquer qui n'a ma casse dans qui lui a Diana, mais na tout n'est pas mettre pour cause de Diana. Parce que n'a que lui est en délai à bisonios. Mutu moro to tiga libanga. Et ça on tomata na kata transport, mutu mutaza na renae. Ngonga Diane koki malgré kufina âge mon fallait pas mettre. Parce que nzambe merci. Parce que nanga na za na ko na kabona mutu azaki emo na vanda obengu te kotalo na ndako. Abete le porte tam so zaki pe na ba stress eko longolango. Mutu mo azaki gentil pa nanga. Donateur aux Diana na mabete. Ma bene zaki kanito no buta be compréhension. Mais à part ça té non plus c'est pas majeur mais à un moment donné ça là que nayo naye bon anda ko mona na susté na ba film et ça qui dit à quoi ya majeur a tourner les soutien et puis ba producteur presque beba tourner les soutien de to fanda msina banda muto ama ko fanda yo ki ke lo vita za kuna senya bengi okei nesi ba jelem ba benga nga ba terese ba benga malgré ça na ba bloc à banda te malgré ya ka geleka amena tourner nanga. Bon, et dérange un matin, bah producteur ou basé bah producteur aime soit tourner à l'issouté. Bon, attends, mon tabing n'engate non au capacité pour un. Dans mon amour normal. Baba collègue na yo, bah Bellevue bah tourner à Bassi, la Basali, bah Barça. On a déjà. Bon, faut na bande la gare retourner bah théâtre, oui, qui bah bimé belé, bah bimé belé, bah toi on a pas basé na pour tourner à biso peut tourner bah c'est bah CD internet peut to côté. Si ko so bah bing bah mninga mususu na nga dans un problème pour un. Et ça problème, c'est ça normal. Nga mon elo gelé. Moi clique monte bah ça là qui bah fin. Wana na habité à Barésito beta masula Diana s'il vous plaît. Cela parce que babi à un moment donné bobunga qui sur scène et puis ta qui bino mbalé mais yé à un moment donné qui kozonga appel sur scène. Nana pusoto sula na makambo Diana. To lukayo to sula pe. Si ça non mata. Moi na zabo e pona yo ya mo batu misubi basenga ba émission pona pesa témoignage. Pona ben lancer l'émission te tiba okunda Diana. Muto ebi valeur à Diana a ça a le canate fa lo ba n'importe quoi te. Muto ebi mutu na ye wa vanda na ye. Nga Diana toucher nga motema po asala malamu pona nga ebele. Muto ngolo bagate fa sombela na lopango. Fa sombela nga mutuka. Papa sanga memanga na lola ake na place boy metam mususu ayaki na mama mona zena ba stress ko sexania ne longo lingango funa raisonner ta bola mo wanati yango mona na shock wana makasi na motema nanga na fi mota théâtre kana nda to discuter bolo kwa Diana azate à part Diana nda bande kwa même na yolo place ndo foot ba obenga camarade na yo parce que soka na porte le panga zo belelanga mwanga bide no zana liboma mutu boni bo mama boni boyko abano discuter nanga na porte ato ebise ko yaka lisute lobi omonaya et puis tia ye bongo awla la te. Et puis sur la vendeli TV, sur la chaîne novelas, ko changer te. Moi ngape mona na memeli ko to ba no discuter. Ndeko langa mona mama na elo ni bowe la biombale. Kamolo mo ya mukie. Siko biloko wana nyos na o manke on. Ezate pa nanga. Na commission na vena nda na ofanda nga mo Diana zate siko na ka shock wana. Na minute na na posa lo ba makamba batu msute na lo ba makamba Diana. Sango ya AVC ya Diana oyoka kango zoka wapi oyeba kango. Bon, na yokarango ka pa na biso bande ko msa théâtre ezara jour na vandaka po na eba ke saka anniversaire à moi na ne ba bengi nga o lo vita Diana sali AVC tant na moni pe ya gabi na ba Bellevue ba lekaki nde lobi na ngope na tongo nga na kene malgré na mona Diana te na kene no peut-être fait na concert na ye na so la kana mwana na ye to vandi liboso to na liboso na so la na ye to vandi na tuni makamude leki a expliquer nga yana ba pa expliquer biso nga uti to bimianga binza to tsaba prière nga nazo kwa Diana obika nga na ndo ndimate ke Diana okufa po na zaisi na nzambe alola to tsaka confiance epai na ye mais tant na yeko yoka kya kufi bon et toucher ki po Diana ke to soin no discuter na mutute mais na ebisi nzambe ake moi liwe écouter la kyo écoutez nga na zaki déjà na mbeto moi beneza ke matina mbeto la ponga kanga na connexion na kangi connexion e mona mona kaka na fonga tamsona mona batu msuba na ligne pona sola na bango nde na yeko fonga la connexion na moni ba photo ba publier na gangi pona le panga biso pe matanga zaki na ko ganga na ganga ki batu nyoso bazaki na kola balamuki nini nga bidia na kufina bima bongo bato ba mona nga na lati papa na zwa moto ti Saint-Joseph. Et na koma na Saint-Joseph ba bisinga na otu na bato na obeta beta bango na ebisi ba na yeko tala Diana ba bisinga ko basi batie na morgue bande ko sibake na koka ko zonga ndako te na vanda kiana na moni ba Patrick Ngambe bato bazaki mo bele ba swinga wana ba bi courage Diana sa kufi zonga nda et puis to zonga nanga même likola moto na okokate nazolela mwana moto utabisinga mais munde to tamba bondo zolela ça bien te to eti pas Zidane ata to ko pas Zidane na kitia moi mamepela na Zidane ba yambinga na bandi ko consoler nga wana na ezo makase pa na bango nde na ezo nganda voma butwana lendi poto tani la mardi na la kite
na lali te donc na kangi na téléphone na okokota la téléphone te ndena yo la mukana tongo na la muka 5h muta benga ngeza kitide otoke donc na bima na la table mande bomone na kene pas Diana na linga pe na mona penza ke Diana kufima ya pasi okabwana mutu mo bwazaki cher makase pa na yo mutu mo ande ko salo mo besengo moko boya ata na mbongo te ata na ba film te ata na ko lia te mais azaki so moni présence ne malgo zena kanda o mono seki na o manquer makasi yeko capricieuse mais le vita ndeni ozoki makasi ya ko gérer pe na bon po amitié ou mela po babi entre basi botonga mboka te makambo ezanga raté mais yo quand même ufanda ina eti na suka mais ba mirome musolo bake o le vita tina suka bwande ko lo bananteza ya solo non et puis na vie na ngane na zabu na kangisa batenemite na kangisa batenemite na linga tozala bien polo beza ya nzambe même Diana ndinga zabunga kangisa batenemite Diana kangisa batenemite Diana so asiliki lelo tibo koma butu bola la bengi yo akomeli yo ngane to tika ko beba na te Diana ko tayo tala na ngiringira kaka ndi amona ki ngate na zate mabenge nga ya 12 ayeko koma 17 ngaba 17 ba 16 na bimi pona mona ke ya lisute 17 na mona ka 18 mutakomeli nga ya kosilika mutu to zene kutunga na tiemeli nga bitala ndokyo yo tala ndenga zo seka na bitala ndokyo ndenga bandiko tumbola ngai na bitala ndokyo makamba bandi kamara na ngabinango kamara abina na ngabi Diana ga swaki mukolana na ndako abibo mesana bino bongo ndena yeko kota na ndako na yebo na moni aboya ko fanda abina olala atende na sabo ketikanga yeah na ese bon lokwa na pembe na station to bimozo moto OK alingi station te imagine memanga ti na pet na sayo imagine nga na station mais meminga ti sayo tota mandeni yel boso na kamala ngala sima to komi nzambe na seka po na opesa ba témoignage na ye to komi ngabise na be kamala ngabitala boke bimba oh na kipanete na kipano ketika nga to kompe na station to vandi oh to fana terrasse to mel aso masang ngam no melate mama okufana kana na motema nga za problème noté mitelo wana obimi na lobate na sema bene na lobi tina vandi ngabidiana au juste ezala nini nga non jamais to lexa journée kabo so to komi nga no photo swana nde ayeko kende lobi nango na tongo ona na sale napi na sala napi wana mama na nyo kwa mabo to kenda ko luka place ba chese suki tina victoire imagine epi kenga moto okende na siliki déjà mais so kazongi sima o siliki batina ki osanga te tokyo kesa siko babilo kwa bongo mutu mote na théâtre osala ngango mutu mote ka Diana mutu mote olongwana ndaku na yepa na nga pa ko tumbola nga so Diana te azamu amoko bien social capricieuse même nzambalinga kende ba bon souvenir ni potoko dans ce réunion bon souvenir ni ya makasi ozo gagner ozo retenir ozo garder jusqu'à là pour la Diana azaka bien fimo social Diana ailanga pantalon mo boya Dolce Gabbana na lobi yango na ben no lobonte ya sika batindeli mutu moto akolinga kelo batindeli opesanga ndeko na ngabi alinga ko makasi etushanga na vanda ka boy et puis akie na butu to discuter nzambe akei tanga akei ngala tika la nganga bien tout cas nzambe langa po anyo kutsanga na mwaso tongo 6h azo kota na ndaku lofita lobi bayelenga kolimo te moto na kibona bosane wanga na mbetu na lale ayikamba mabwa kelinga na fongoli kizuba nata moya kitoko makasi ya Dolce Gabbana et puis que na vandi ngabité sora linga ta ko salelo ka boité donc ba souvenir tellement les kebela ya na nda utam se ko kuta ki abonne mesili omona ebisa ndeko na ngazwa mbongo yebisa ebosomba bonima wana to discuter potendo discuter ernios wana ndeko na ngazimba bibino mbale ko na Holanda biote sonte ngana okufa na ngapamba donc ba souvenir a Diana les kebele azai fimo bien ngati ozo Diana mabete atie ko swana na Diana te na tie ko kanga mayennemi na Diana te donc azaki ami moko soka yé pembe na malgré opeso kanda yé moko aussi sakanda na ye donc ba souvenir les kebele pour na Diana lelo atiki bana bon na yebi ke maman lovita boza wana boye banene bosala après matanga mais babi azaki pe mutabana ko bomba makamuna na yebele mais yo wana penza bandai ko bomba makamuna nezaki ya ye privé toko kuta ki camarade bo o yanga ya privé na oye bisote
yo pe aye pouvoir oloba te mais azalaki soka za likamba oloba na ye mais oya ye moko penza ye moko na bom makamso ta ko ye bisote mais ayo bisoto ke na bo tambo ke ndo betolo songa bi mo na vingam na ndo bomba makambo yo kuta nango ba nobe ozane ndoki olianga po yeso pese conseil tomboki omanga bi na ndo benga Ange Maisha mwana benga Ange ya ozwa mutu na yo ka Ange lufta ko sakana ngate bo sita te noga passe moko bungsa Diana ya vraiment passe bato ba osa polémique sur Marambango oko pesa conseil Diana Sakufi mwana minito star eza Diana o atiki biso age moya muke atiki bana na ye na oleka na tefe na loba mabe ya Diana mpona ni mutu akoza mabe mata lilamu moko loba na pasteur patron lilamu moko asala yo tamso okoleka okolongwa banda okomi kuna obeti libakwa ya loko ti biloko okoeso raison ta malamu wana te azaye mabe mutu nyonso mabe nga aza mabe nanga naza mabe nanga Diana pasa mabe na ye mais te funa tala ba souvenir malamu atiki pona nga yango ndezo lelisa nga na olela pona mabe te asanga pe mabe moko te to swana ne te to bomana te mais na olela pona ba souvenir akitoko atika pona nga wazaki ka oyana ndako boya kutanga na lali pongi bota mso mama osala avese pena ndo za bongo leo liko raisonner na raisonner ni so mu tatine bo to discuter kanda lobi na ngabo omwa moko lufita to kine biso oshwa ngabina kesani okomela masanga bindoki to koma kuna bamba ni yele masanga bindoki no mela te so mu mabiloko wana mutako ko sala ngango isaka ka Diana nasana na batuto sola na ba ome mutu mo ta sala ngabongo Diana pesanga esengwa ozana ba amina kata musala et puis nazana ami moko no longa ndako na ye aipa na nga c'est 2 jours 3 jours ezeka Diana da ba souvenir eleki belé to raisonner ta malamu ne moko ata moko poto lo baka touchu bolamu na ye suka bozaka na sur scène obo jouer film moko bino mbale na même scène et da film pas major film ya to za yana leki papa msiza pa akoba na film on peut akufaka na kolongola ziem nda kufaka to za yana leki. Merci beaucoup Lovita Bijou mais na rosoyo après ba obsèque to solo pena pour maramboiser belé pour ba fanatique na on peut belé ba tout na rayo ba pourquoi mais j'espère que dérange encore te no uta ko lobana de bien ouais attention ba ndoro ba obenga ote oyebi ke talé zali mais pour la rater garde un peu maram na motema te nga na garde makam na motema te po na ebike omoni mutu déjà nazala lolendo te mais na kumisa nzambe po nazwaka temps ya okende église temps ya oswana basala nzambe ba préparer nga tu comprends na ba pasteur na nga adena ne ko na ndako ayebi ndo mona nese mama na nga prière ko kina tike na ke mona sœur sambela pona sambela na prière makasi te mais na sambelaka et puis na mona ka eso elo mo ko lekela nga te po nzambaza sinon te so nzambe te tam susu pe biso ba miso nde to sto kufakala mais so to za tuti lelo na ba mo eboza po nzambe nde mtazo permettre alors liwa Diana et toucher nga na motema po muto ko sekisanga muto pesa nga kanda muto oyela nga tam sumo souvenir eloko mo bo na ndako azali sute mais pona ko pema apema na kimia yango wana penza donc na regretta te pona nga na regretta elo te naza mutu mo bo na ovanda bobi pourquoi baninga ngate mais moi na pena que Saint-Esprit lobi yoza mwana nzambe likambo za na tana ngo vous comprendre yango mo siko nga sala tana nga et puis na kumisa nzambe leko eleki valeur o eleki nécessaire na vie na souffle de vie nde nazala bonne santé tamsu na butu na lala na fièvre mais na tongo na lamuki na tambo c'est que nzambe linga ko leka mutu nyosa mukilio vous comprendre. Merci Lovita, moi remerciement à bateau ba soutenir yo depuis matango et bandi le lot dans réunion à Souka pour que tu ba journée encore ekobima au royaume ba continuer toujours na soutenir biso surtout mingo ba nga na Diana ba communication ba benge Lovita Diana kufina nini abeli nini bato belé bazo benganga non ça ba ka nzambe ne mta permettre so nzamba permettre kité ata prière na nzamba nga yo katata ya mwana Diana asuka nzamba nga yoka et puis na ebiki Diana tina suka ne ayambaki Jésus Christ comme sauveur
ata bato bazoloba lango nga nazokwa mpo diana mpa lingani makambo ya nzambe e mwa azali soki na ndako ekuta nga na lamukisi yo ena opuyo mwa epa lamuki ando sambe to na osise mwa ma paster ndeko lango mona ki yo tumbolaka alovita mpo ani donc naza na esengo mpo nayebi ke nalola nzambe oyamba ye okomprendre oyo nyonso bato bazoloba baloba na bango me bakomprendre ke liwa eza mpo na biso nyonso donc napesi mbote na bato nyonso bazokonsole nga Papa Honoré Mwanza, Passeport Rouge, Varel Iloki, garçon le plus fidèle de Paris. Na Pesimbote na Fifi Ndonga, la vraiment Zobenga Zole la Makasi, na Chantal Ndonga pour Bayeba na Diana. Na Pesimbote na ma maman chérie, et même Midona, ma tantine, Lili Moyinda, na Pesimbote Beba, na Potonio Sobozo Benganga, pour encourager nga, toza toujours, to la Diana. Nga na beno la Diana tim kono ke tiki na kata tom na ya suka ndako ne ya suka ndem kono tiko le la Diana même si on avait na ndako na ko taba photo nete na oka elo mona ebele mais na boko tsanta na stati na boy vraiment ko tsana otaka ba photo o ya yemoko azeta msave na ndako ya kidibo mwa pu na kange photo mais o ya bisomba na oboya ko tsango poso na tsana oyo ka mais na ole la Diana camarade nanga nzambe amba mulimo na tindela biso te na otinda te nalingi te ndeki na kutuloba bi ya bijou tinela photo to kanga ngai yo ya Diana nga bite na sina supplément moni même côté la photo Diana ça nga choc non kokate lobi na l'équipe bossa cinquantenaire na oki chair de poule na bibi na nzambe muninga na ngalali yawo muko musuna le kanzi la Saint Joseph no ba Diana za kata Saint Joseph wana tanga obela donc obi po yo kapasa na fozaka muto ya yo. Vous comprenez? Oh ayo, yendo yo kapasi wana. Mais oh ayo te, oh kano pasi to le kolobi n'importe quoi. Mais oh ayo, oh tala la moko, ata moko. Tam so a loko te la comme loko ou bien a sofa que no loko moko. To raisonnable bolam. Bolam de ganga, ngana ole la Diana pona bolam. Pona bolam ne ya ngona ole la tika ko sanga mabete. To ne ko discuter ça na ndako. Mais oh ke to beba la ne penza bitumba. Rien. To tiko sans hote. Tutiro sa ngote akokanga nazama kamakasi Diana kokanga na makamna ngapi na kokaye yango moni pe to tamboli na bien ponga bien zeso na koiselie ayoka onga na lobine donc nzamba zwaka lokumu merci Lovita nzamba zwa lokumu rokenayo merci beaucoup tout à l'heure toko tasko réunion to ba qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur merci à tout le monde au bolinga ngai to continuer toujours koyer la bino d'information comme d'habitude merci à Dieu.
yondo limbisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kino suka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsembo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyimbo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alleluia nzambe na pomo kembo nanga
napesi mikanda nalingo bandanga na libota nanga na mboka Kongo. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.